Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bandeko na nga. Napesi bino mbote mingi. Ebwe, mavimpi. Eske boza malamu? Mbote na bino nyonso bandeko na ngai. Napesi bino mbote mingi, hein? Ngai wa bino mama Elia Nitu. Napesi bino mbote mingi. J'espère que boza bien. Awa pe biso na ndaku toza bien par la grâce de Dieu. Nzambe aza kobatela biso. Bino pesika bozali nzamba za lokumu po ete boza malamu nalobaka toujours ke bokomelanga kaka na message nde bomesana boyebake bacommentaire natangaka ata ya whatsapp ata ya youtube ata ya facebook ere mosusu soki moto komi omoninga na répondre te kosilika te komona mabe te pourquoi parce que nazaka na bamessage ebele me ngai narapelaka toujours narapelaka so namoni motu abengaki nga nayambaki ete nasaka nini narapelaka ye toujours narapelaka na ngai tosolola mwa muke bandeko nanga tosolola mwa muke boyebi ke biso awa tosalaka mingi makambo etali mabala émission na biso ezalaka ya makambo ya mabala yango ezalaka ke préparons-nous pour le mariage tosolola mingi makambo etali mabala ndeko soki ezamba ya liboso kutana mama Elia Nitu olingo otalaka masolo nanga toyokaka yango okende kosabone na Eliane Nitu TV sabone na Eliane Nitu TV soki osabone na Eliane Nitu TV okobanda korate ba émission na ngai te soko fini mbala liboso na Eliane Nitu TV osabone mbala ya mibale ofini na cloche ya notification po ozwaka émission soki ekoti boyebi ke émission na biso ntango mosusu ezalaka nga moko mama Eliane navandi wana naza kosola na bino ntango mosusu nayaka korepete makambo bato balobi soki moto alobi nanga ke mama Eliane Nitu tala likambo eza boye okomona mama Eliane Nitu asali nini arepete bino likambo ngo lelo tozokende osola mwa likambo remarque euti epai ya bapapa remarque euti epai ya bapapa lokola bapapa bareklame nga fona sani fona nango epai bino bamama omoni na libanda malili toza vraiment malili makasi toza na hiver malili mpenza ezali toza na mois de janvier malili eza vraiment makasi na France likambo euti epai ya bapapa eza likambo ya propriété na kati ya ndaku ba mama ifo boyeba ke ba papa ndenge baza wana batalaka pe mwasi na ye aza ndenge nini cuisine ya mwasi na ye eza ndenge nini papa na biso oyo abengi ngai po ayebisanga ke mama Elia Nitu lokolo osala makambo ya mariage namoni makambo oyo nayebisa yo oso na ba mama po kote wana mama Elia Nitu foma nalongolaka yo ndenge olobaka on donne ce qu'on a soki mpenza ba mama baza koyoka yo en tout cas biso ba papa tokobanda kolela penza mingi te nayebi ke nga mama Elia Nitu nazala nga parfaite te mais quand même nasaka makambo oyo eza ko oyo esengeli ke navanda na libala nanga malamu to pe na batela libala nanga malamu yo makambo nga nasalaka po navanda na libala nanga malamu na batela libala nanga malamu yo nayebisa bino on donne ce qu'on a on azaka nango yango nga napesaka pe bino bandeko na ngai nayokaki soni mingi tango papa wana nayebisi papa likambo yango eza nini papa alobi nanga likambo ya propriété na kati ya ndako epai ya mama likambo ya organisation koorganize ndako na ye surtout cuisine na ye nga moko pe mama Elia Nitu nde naza cuisine na ngai nayebi te so ya combien de mètres eza munene te naza vraiment na cuisine moko te ya munene non eza mpenza munene te cuisine na nga mais nasaka de façon que biloko nanga ezala bien organisé nacha eloko na esika nango soki naza na besoin ya eloko na zango na facilité ndeko moko atunanga mama Elia Nitu est-ce que ba carton ezaka na banzungu to eza vide non banzungu ezali ba carton biloko nyonso bozomona biloko nango na kati ezali loko na fungola una te vike na banzungu ebele nasombaka boye na bombi ntango mosoko mona mo boye na famille ya bale nazuka carton wana na seni na pesie tango musoko mona kamata sala nini kende nango nga mama Elia Nitu fonctionnera ndenge wana papa abiso ayebisinga ke mama Elia mama bana na frigo apa masoko otaloka ma trop salite makasi yango na lobi te ba mama tokoki kozalaka bato ya salite te ba papa ba banda ko reprocher biso tina ba salite ya cuisine eza bien te même frigo na yo il faut organiser frigo na yo ngai frigo na ngai yango yo soki mama oza na kati ya frigo moni ke biloko ezo servir te kamata yango sala nini bimisa yango bwaka mama musoki eta na frigo na ye bomba biloko mike babol okoli yango pe lisusu te obombi yango kaka eza malamu te frigo yanga mama Elia Nitu yango yo
eza na biloko nanga o eza nécessaire o naza nango besoin yango eza na kati ya frigo o eza nécessaire te na sakani na bois kaka biloko nyonso eza awa eza ya sika te biloko eza ya kofungama nango biloko yango ese fungama nango mais naza kobongisa eloko na eloko malamu na bongisi de façon que ata papa aza na posa kolia yaourt soko ayembala moko abimisi yaourt na ye alie faut koyeba ko organiser même frigo na yo organiser yango bien frigo na yo organiser yango malamu ezala bien papa na biso asali remarque pa moi sina lobi mama na sina lobi tina lembi na lobi na lembi abi soko otali frigo na ngai ya ndaku mama okoyoka mawa mais moi sina nga musala na ye nini Facebook moi si munanga musala na ye nini Snap musala ko snapper musala Facebook c'est vrai que ba snap on ezo kipe na ngusu agité ba to lelo to ngina biso kokola te to kola susu lesu to kola susu te biso so bana ya 1900 mama ko snapper za mabete ko snapper za bien kokota YouTube za mabete za bien mais faut koyeba tango ni kokota YouTube na tango nini ko kipenda kuna yo ndaku solo eza malamu te faut ko aere ndaku ko fungola ndaku malili wana libande sanini ekota ngala za ko se rappeler tanto zaki bana mike mama bisa msepso libanda mwana ba 6h na tango ilanga bimisi bino libanda ibo bima libanda pona ni abipo boza mopepe ya tongo ya libanda eza malamu epesaka nzoto makasi epesaka mikuwa makasi mama il faut ko fungola moninga na fungola ba fenêtre na fungola ba fenêtre ranga boy mopepe ya mabe ebima mopepe ya malamu ekota organiser ndako na yo mama ba remarque oyo ya ba papa ke ndako eza salite eza ba remarque mo malamu te yango pe eza makambo ebebisanga mabala na okaka mawa so na pesi conseil boyoka muta komi o mobala to salele nini akendaka na ye pona ni yo folo baka to salele nini akendaka na ye salela eka to tala soki a okende mama organiser ndako papa lobi mama kolia na kati ya ndako nanga matata kolia na ndako nanga pasi mwasi nanga komaka muta YouTube nga naza na mbanda nanga koma YouTube olia vanda pe ata makamwa malonga neti ya bino ba mama elia nito bolakisaka boye makamwa mabala okokuta na ba fertilité makambo ba chroniqueuse makambo ya ba théâtre ba mama mususu akotala théâtre ndenge oyo mwasi wana za ko répondre mobile na théâtre yepe akamati appliquer on ndako na ye ndako eza kozanga eloko akolia pona nini mama ozali na bomo ndako no ozanga eloko akolia mama kozanga keloko akolia na ndako te liesa mobali na yo malamu liesa bana na yo moninga mama ile ya nitu nazaka très organisé tongo etanaki na seli ba course nanga ndinga na somi yango boy na kosukola yango bien na kati yango malamu na kamati na tena ba sel congélation na bomi na congélateur ikovanda ta une semaine après na somi nanga mususu to wana tango malili eza makasi na tango malili boye ba kosukoso ezali oli okima mbango kindoluka oza na traitement ko sala yo moko citron ezali okati citron na yo sukolo tena nzungu okamati ai na yo osukoli yango tuti yango ochango na kati ya nzungu okamati tangawisi na yo tangawisi yango yo osukoli tangawisi na yo otuti oche na kati ya nzungu oche wana na kati ya mulangi evandi wana be otiki encore na kati ya nzungu po à chaque fois po na komelango ifezaka nini ezalaka moto mama vokota ba fertilité obanda kotala o elekaki boy Karine Mokonzi amelisaki mobali wana masuba Karine Mokonzi alesaki mafuta mbila na ye okoki kotia oza koyoka na matoi ma oza kosala musala ndako ekoko ozanga eloko akolia te ngai tango nyonso na ninga kozanga eloko akolia na ndako na ngai te chaque fois biloko aboyenga na ndako ekoko ozanga ngai te boyebi pona nini ata nazangi ya kolia na ndako soki nazwi kaka tomate oyo kaka na litungulu na so nasali ka sauce na kolamba talo sa pembe bolie pe bosepeli mezanga musuni avant nazwa telefone na benga mama Eugénie monga eto banda kobeta masolo na bongisaka nanu ndako nanga avant nazwa telefone na benga yabe ya Zakari to banda beta masolo na silisaka musala na ngai ya ndako avant nazwa telefone na ngala benga la fille de ma mère matiti l'angolaise nga fona zala rassurer que na sina lambaki mama faut zala organiser nga wabino mama Elia nito moi makayabu nanga nanu na lambi te yango déjà na kati ya mai makayabu nanga yango déjà na tia yango na kati ya mai déjà esa nini esila mungwa
Pon nsima nango nasala nini na lamba ndenge makaya boye sila munga boye ata tosolo na biso na dina landu la couturière des heures dit ta problème ate makaya nanga eza déjà wapi na kati ya mai pour le filmer nanga yango na sina bimisi yango po nga nazaka na bizeli ya kotuna toujours mobile nanga mfumukanda mon amoureux de Marie ce qui tongo etani na tunaka chéri lelo na lambela yo nini lelo okolia nini ye mo abawaka nyoso lamba kezana kitoko lambaka oyo moni na lesa kayeba variété na lesa ke variété po azanga te ke o na liaki mabe to na te azwanga ta na défaut mususu mais défaut ya kolia ya défaut mona lingaka te nanga réclamation ya makambo kolia te na kati ndako libala eza réclamation moko eza mabe bino moko boyebi ke mobali aza lokola mwana no ya liboso soki bobalani na mobali na yo eloko ya liboso bana kokipe nanu ye avant ke bana baya obando kipe obanda kolambela ye obando lambela mobali na yo ifalia ozomoni lokola bebe na yo boyebi pe bango pe bazaka pe ka batikaka ngo te atiki ya mama bakendaka toujours kolandela mosusu kote basala nini babalaka boyebi yango très bien il faut s'occuper na ndako no bien mama linga ndako na ezala propre kolinga ndako ezala salite te ndako ya salite esaka nini ekimisaka pe mobali na otolakisa bino tout à l'heure na bino ke il faut ozala na nzungu na yo boye moninga nzungu nanga yango oyo nzungu oyo bomoni citron eza na kati natie nanu kaka citron nakotuta tangawisi nakotuta ai natie na kati après soki papa alia sisi kolia na chauffe mai wana moto na pesi asali nini ameli toza na tango ya malili mpona koboya bakosukosu bapapa bazala kocha nayokaka mawa soki nayebisi mutu basoki pa na mobali oyoka bakobala te osali ndenge nini akimaka na ye kaka te mama akimaka te bongo naselaka mfumukanda bolamo akimaka te po ani nalambelaki kitoko mpo nazokima te bizaleli ya yo mwasi nde ekangaka mobali yango bomoni ke tango tozokola tozakomona mingi ba deuxième bureau ba troisième bureau zaki pona nini parfois pona ba makelele ya ba mama na kati ndako makelele azopesa papa kimia te azopesa mobile na ye kimia te mobile na ye kosala nini akende kolukela ye mwasi mususu peut-être pour corriger ye kake ndenge oza makelele boye nazwi mwasi mususu à tout moment na koya kokende na kosala nini na kotika yo mais soki papa kotaki ya moni ke mwasi wana pas identique makelele omona papa sa nini azongili moko mama na malembe okaka mama azongaki parce que kota kendaki akutaki pe mwasi na makelele lokola yo atali abi Rachel makelele Leya makelele nasa nini nazonga na ngai akozonga bomoni cuisine nanga eza énorme te ya munene soki ndenge nini te mais organisation kaka koyeba kaka ko organiser koyeba kaka kobongisa eloko na eloko ezala wapi na esika nango soki papa ke libanda keke kokutana na mwasi oyo aza na makelele te basela yeba koma kaka bebe soko ovandi pembeni ya stone kongolo na mwasi kaka bebe ake kokutana na mwasi aza kobenga ye bebe yo kuna ozala kaka Antonio ozobenga Antonio lokola mwana oyo bota tango Antonio akokende moke libanda papa Antonio to papa to pe chéri comparaison ebande loko ba mama to bosanaka comparaison ebandaka zotala kuna balinginga kuna bapesanga respect na yebisaka bino tango nyonso ke mwasi ya libanda alingaka koyeba ba défaut ya mwasi ya ndako po ye améliorer akoka ko gagner libala mwasi ya libanda alingaka koyeba ba défaut ya mwasi ya ndako po ye améliorer asa nini a gagner libala soki par exemple yo lingaka kolamba te olingaka mobali ya biloko elala po yo ozotala snap na yo ota YouTube ozotala Kevin ndenge abala accent ozotala lesego ndenge aza kolela mobali tan ya kolamba eza te oli kolamba mobali te mobali osani abandokindolia libanda me yebaki mbisi nyonso azaka ya kolia te mbisi nyonso na ebala azaka ya kolia te wana eza elobeli ya mokolo nzambe asala biso ndenge moko ya solo me mwasi na makusa ayebi ndenge nini asaka asozonema ya biloko na ye mwasi na lie sacré ayebi ndenge nini azalaka na mobali mwasi na lie sacré ayebi ndenge azalaka na mobali mama koto omoni koza na bafai bungisa
ngai deuxième maman naza awa pona côté ya nalobaka toujours on donne ce qu'on a nga napesaka oyo nga naza nango bomonaka bino belubu tinde nalambaka na ndako na biso tozalaka ya mibale ngai kaka na 1m85 tozalaka na biso kaka biso mibale nalambaka oyo kaka kolamba nalesaka mobali na ngai fumukanda teke lelo ale mbisi lobi so ale mbisi te lelo ale dongo lobi dongo nga na changeaka bilei chaque jour yango nalobaka ke kolamba so boza na bino mingi te kolamba biloko ebele te ba mama muso kolamba biloko ebele tiongo na congélateur ezosila goût okobimisa eza susu goût te eza susu kitoko te eloko okoki kosala eza ke pondu okoki nango kolamba mwa pondu ocheche na bol atia 2-3 bol ya pondu mais eloko lokola madesu ça sert à rien otia yango na bol po ntango okoki koréchauffe yango ekosala nini ekokoma potopoto ekolemba makasi koza susu malamu te bite kute kolami yango bien okoki kobomba mwa moke okoki kobomba pondu mais eloko madesu olongoli madesu na congélateur basi balambiki oye ko servir mobali mais mobali akolia malamu te mobali akolia po ani to pourquoi moi si alingaka soki pe na mobali na ye depuis la nuit des temps et salama bongo tant nzambe alalisaki Adam na sima ya kolamusa ye alakisaki alobi na salelo aide semblable na yo moi si azali aide ya mobali na ye ba mama moi ça za aide ya mobali ezali ndenge nzambe asala mokili na ye pe kotikala kaka ndenge wana eloko nyonso moto abatelaka soko alingi yango soko olingi libala na yo okobatela yango okobongisa ndako na yo okobongisa mbetu na yo okobongisa bizaleli na yo po vanda bien na kati ya libala na yo kolinga mobali na yo alala nzala te okolinga mobali na yo alia malamu ozala mwasi ya respect oyeba kolamba ozala serviable ozala mwasi moko gentil po mobali alinga o lisusu makasi mateya onga mama ele ya nitu nazakita ngo koyebisa bino lelo yango wana soko sisi kotala ngai na kosenga na yo kota na kati ya frigo na yo otala eske babole ebele za wana ya salite ya désordre soko mwiko wana babole ebele ya salite ya désordre sala nini longola yango bwaka sokola frigo na yo ezala propre bongisa frigo na yo eza très important mama bopeto propriété oyo eza important yeba kotana mbeto eza na basi musala muki na tongo atani na mbeto te acheche bilamba likolo ya mbeto so mobali ya etango bangi balala batindiki nanu bilamba na mopanzi balali yeba ngo ke mantianga moko aza quelque part Madeleine moza quelque part soki na par malheur mobali na yo akei libanda akuti mbeto batandi kitoko mama epa na yo akobandola na salon abandoki ndolala na mbeto batandaki malamu a bon attendeur sali moi je donne ce que j'ai quand nena baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzamba kalusaku muna nzamba ndibeshaneni bana betu bons bye bye